Donc tant il y a polémique les alaki n'ango bien il y a un sali que ba wera ba tongi ba immeuble lilo bezan zambe donc biso sikoyo mutoko bota man intelligence mais la kibo moto boza bena zoba zoba faut blanchir mosaka lekina ba mission l'impact faut blanchir mosaka lekina ba mission l'impact faut bena arrête de toi la besoin ba polémique wana ti faut bena arrête de toi la besoin ba polémique wana ti lui n'a rien so me marié zarate ya ofinga batu na kombo na faut se bena non arrête. Et puis musique à Congo on a besoin que l'état congolais écoute ma musique à Congo Kazo produire na rien so me marié zarate ya ofinga batu na kombo na faut se bena non arrête. Je vais me blanchir mon sac arrête. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Journaliste à Talbanda. Ah. Journaliste à Talbanda. Ah, on peut ça. C'est là. C'est là, on peut c'est là. Ça n'a pas masse. Qu'on a vu ici. Côte ça. On a vu ici. Vous avez la masque? On a fait rester deux. Aí, cara. Tu quer que eu falo?
Mbote bande ko balanza nouvelle tendance. Merci ya ko ebete boza ebele, libosa batando na bino bino ba bopesa biso confiance ya ko s'abonner toujours nos nouvelles tendances. Merci beaucoup na bino. Pe ba ona bo s'abonner te to sengi bo s'abonner na nouvelle tendance pe parce que awa eza esika oyo to lukaka e ba ebino mesala ko solola na bango awa to solola kanyoso sauf ko finga nde eza permité na émission ya Judith Ndombas la grande joue de la presse congolaise mais to zawana pona ko loba vérité rien que la vérité. Merci beaucoup ya ko ebete boza ebele libosa batando na bino ya kolanda émission na bino vérité ou réalité awa na nouvelle tendance na tondi bino bo tondi ya ko ebete boza vraiment ebele. Merci beaucoup à Janicita sponsor officiel de la émission. Oui, merci beaucoup à toi Jani depuis Suisse. Merci beaucoup aussi à Joe Shongani les parrains bonne santé papa et puis santé dérangeant qui yo nzambe azong sulongo le susu ya makasi susu vraiment makasi ya koluka po bino na poto il faut koluka. Merci beaucoup à Dondombe les parrains depuis France. Merci beaucoup à toi. Pourquoi pas na Matou Idole depuis Suède. Merci beaucoup à toi Matou Idole. Directement to continue émission émission mokolo alelo na yambi et moko ya baibo yebi déjà uta kala oyo alobaka amela maloba na ete soki sengi aloba bato belé baby deke alobaka na yambi pona bino lelo sans encore d'écouta oyo aza porte-parole ya maison mère mingi na vie na yewe ranson. Merci beaucoup à toi et papa we ranson esika ozali mbote sans encore d'écouta. Oui, mbote en tout cas merci na ndingi na yambi quoi. Merci beaucoup na mono ya mbinga bien bon dit au sol la bien té. Ah na linga ko pena tango lobaka wana bena bona boye comme si non solana sankara malam té. Ba tozo banga ko na virus mais yo pesi ko promettre ngana émission ko consolater. Non promettre non consolater. Non ça peut pas tout sourire na ça ta boye. Donc soko ye peno bloquer ne ba bloquer pena que non moi pena que le problème o yeli bloquer. Non, mais soy na motolo mais soy na gorge. Non consolater. Ça va. Non ça ma casse non consolater. Y a pas de problème. Sankaro bangango makasi hein. Chifo bangango ya ezo e banatin. So moni même na ba pays développés, ezo sentir pena que na ba France, na ba États-Unis, ba Canada, ba Suisse, ba Italie. Partout pena coronavirus ezo frappé donc mais ba biso a ekosi penza penate des alors déjà mieux vaut prévenir que guérir. Mais ba lo bezate te ba kana ngo bandi déjà au moins la minute où ezate non faut faire très attention. Moni prévention a tellement bien tant on prévenir ebi que non voilà déjà yo qui déjà sangonango faut oyeba déjà biso to mesana makambo ebele to mona ba ebola to mona ba bloc ebele mais oyo payer faut prévenir kaka. Ya omoni ba gel maboko ezali ba kasi na mona ndo chango mais na mona ba na mboka msusu ya mboka na biso ba sali video ba lobi ke non ezate ba ministre na biso ba luka ba liaka mbonga pamba e bonini donc ra ezana ngote bon maladi tango ya ke loba teki na ya lobi na koma na 15h non eza transporté donc tango ekoma donc yango no moni faut ba prévention ezala eza mboka te eza république bato ba confondre république te na ba makambo na bango ko swana be ba bezo be makambo apamba rien moni leo na poto coronavirus éduqué même ba marié bato tout bazongi ba fidèle nande ni wana nanda muto abima te donc mari fidèle donc mona femme fidèle donc bato nyonso leo na banda ko poto esepeli makasi ba marié nde ba sepela bo miyibi ya mibali ya bato bazo souffrir comme Claude okomo profiter ka pona coronavirus ça va kanga makana mwasi no moni yo komeka kuto ya kate no oyiba mobali ya bato ekuti coronavirus ya komi fidèle na ndako siko kosani non to tikala pena mwa muki asa po mobala kuma fidèle kaka il faut que azela coronavirus ya akoza pe fidèle te na mwasi na ndako boyi na makamba libala te ozako kosa msusu ba sorti moko boye siko ba sorti ozako kosa na ba bloquer ba sorti nyos même école balobi ti soki le 9 avril mais ba misala ba kangi ba te belé to na 40 donc là na minute il faut comme makambo za ko kosa po bima libanda moyo bima zo ezali comme fidèle lelo na ebisio nde mibali bakata basi manzaka ko chaba ma kolona mayo ko pena do père do foyer donc en tout cas coronavirus pe basi ba sepeli ba bia coronavirus ko zo mo tante mukie na France pour mes bali bazongi fidèle na niveau mo donc rien à voir ya moni que lelo so tal même na ba émission mo na ba supermarché bazo bunda pona ko lugara ba s'approvisionner donc et comme benelo moko même pe mi basi mabala ba komi ko bunda ke mi bali na bango ba bimate do ba fanda wana batika la kana nda même appel komi ka ba to comme ça soit vibraire
soit akangi pe la téléphone oyo babenga ko suste ate nazo baya ba benga nga coronavirus eza donc bato bakoma luka ti nenga c'est ba ko luka te nenga ba ko luka te donc comme ata babengi obi kaka appel au coronavirus ezo na ndako boko swana ko coronavirus eza ti na ndako donc soka fo appel ka coronavirus donc boko swana comme problème dazoki wana amono te tanga benga kaka ba mo memi coronavirus et même coronavirus pour moi c'est tanga wana nani ali mbala moko swana coronavirus c'est donc mutu alingi n'écoute pas problème te donc ba mi kangela téléphone donc coronavirus c'est un appel donc il y a problème mais en tout cas félicitations na basi ya mabala en tout cas mibali na mnonde bazongi pena fidèle pena au foyer fidèle à la maison en tout cas bon on est bien bozana bango kaka en tout cas coronavirus soki eza boye en tout cas mibali bakozonga fidèle boye nga na moni continue muke oh mais ezoboma bato te ya koboma te ya basi mibali pena nde bakomba fidèle na ndako baobima susu te bafandi eza bien comme ça basi oyo bayiba mibali ya bato bocomprendre que non so za muyibi za muyibi faut luka yo mo pe so azo ya te chango na mabondeli. Merci beaucoup Sankara d'écoute merci na linga vraiment ndongo loba et ça la nga moi Sankara lelo tokota na solo na biso to mona ki we ranson na to bimisa album bimisa ki album tozo ka formaté na marché to dirait bozo ça vraiment promotion na ngote. Non en tout cas une bonne question mais premier zaka ki lelo moni album promotion za munene promotion et bandaki na déjà sur le plan international dans ce total na ba États-Unis ba Canada ba Europe tout entier en tout cas partout dans Asie na maramunion en tout cas ekangi déjà sur les plans international to kozonga na kisasa en tout cas to bandena promotion na ba radio en tout cas rien à voir parce que mutunyo so fongoli au monde gagné et puis et loko moi mso bato ba te promotion ezana nu bato faut miser là izatene tinde omona ka msusu obimisa album boye bandi obeta na ba TVT TV za kanengwana te biso eza le contraire mona poto ya laka mundele so acheyo ya ofuta yo oleki na émission ya ofuta yo mais ndenga ina ole kana émission awa so ko futa ngam na ofuta no wana na ninga Congo mais so na poto yo muto ofuta nga donc eza vraiment ni do ndemo na promotion awa ndeza boye il faut cha par mois awa lelo to alwa na plus de 60 chaînes. Na plus de 60 chaînes wana nous ya chaîne na nous normal ya télévision na kati ya Congo Kinshasa exemple parce qu'on a Congo Kinshasa na soit plus de 60 chaînes il faut tcham sous na chaîne moko déjà il faut tcham sous 500 balles chaîne moko faut tcha 500 OK bena na direction commerciale na bango au fouti babandi ko beta de faut tcha de plus de 500 parce que 60 fois 500 de yomona ka mutu mso atala bon 60 fois 500 au lieu et ça peut ya mbala moto ça par mois. De foot par mois. Au foot par mois. Déjà du 1er au 30. De so foot exemple exemple bimisa budget nyos o et ça là go salam sous par exemple chane de 500 fois 60 là. 500 fois 10 et ça les 5000 30 000 30 000 voilà. 30 000. Donc ça ce qu'on est exemple aujourd'hui $30,000. Na $30,000 wana okamati o chango na promotion ya mois oyo. Mois prochain, on fout sous 30 000. Moi, on a fout sous 30 000. Moi, on a fout à 30 000. Mais il faut promotion de bannière collée par toi, c'est $500. Il faut promotion d'agindeni. Il faut une promotion qui est au monde même sous mon colo chaîne moi zané mutajibe. Mon colo chaîne moi za mutawera. Mon colo chaîne moi c'est plané na kofi. Donc bah chango na nenga ya sentiment. On compare bon bobetela ngani même sous à l'époque vena so Michel a dit lui a payé son âme à rolo banga bobeta wera en boucle. Bobeta jibambuluke o wana bobeta nante o wana zela o wana afuta de ya sali offre omoni mais lelo sko eza ki ba chaîne ye lelo eza susu na makambo te ka susu mutu mo abeti na sentiment te vie crise économique ekota mutu nyonso ana besoin mbongo ekota na chaîne na ye de façon qui tango mbongo ekota po ye pa futa employé na ye mais wana za la kala ka musu patron mo bo sala chaîne ape na mbongo mais mutu mswangi ndai ka msu na loto ayo sala chaîne de revenu na ye elle ko ba lupango mo ba na 4 portes de locataire soit futinde bo sombi provisoire lia de soit futite da bena ba bala linzala donc cop na bino za locataire a futa ndenge pe ba kolo chaîne koma ke lelo en tout cas faut futa bango parce que soit $30,000 par mois il y a mon ba orchestre belé comme ils ont du mal et puis à l'époque tant ba sponsor ezalaki au senti game sous bralima mobo azui amso azui waze kwa azui wera azui jibe azui nyoka longo azui fali azui nani mais lelo ba sponsor bazwa sous batute
donc lelo mutu aza sponsorisé na Congo. Et ça m'a sauté pourquoi? Comme si solo la sou bien te na bango bien ba mona que elle kamba le solo te elle kamba le solo te bon pourquoi ça la m'a sauté parce que ton mona comme na na bra alima ou bra Congo bon moi senti pena ki bazo ke mais pourquoi lelo ezala sauté ezana tout d'abord l'état na biso za démissionnaire nandeni wana si parce que l'état obligeaka qui ba sponsor bazala donc elle roi net ba sponsor mo ezaka na musique te ba sponsor mo bozala ya vita ba sponsor mo na imana ba sponsor mo boya na match msu ya Léopard ba sponsor mo boya awa bon botalaka te pona wera te mais ba artiste na biso congolais so ba na ba activité il faut bino parce que exemple ba société communication ya ba communication il y a biso mbongo combien il y a biso mbongo ebele est-ce que bike lelo ba méga combien kenda oza la chose aki na crédit ozaki na exemple na crédit o chango bo chem susu mega mobo tout ce kuti so nini kamata lié crédit nyoso bani ezala ba makambe bele oyo zaka na Congo et bien msubata ya poto ba éviter donc cela veut dire qu'il faut l'état est obligé que so gaz maweta linga beta il faut sponsor bo sponsoriser bo soutenir ba musiciens c'est que l'état na biso ndaza na akipa makamwana te akipa makamwana te yango mona Congo to na droit d'auteur te yango mona Congo tozana makambo te ke oneti l'état mobo efutaka pena ba artiste bo na ndenge ya makambo na bango piraterie za makasi ba sponsor pe zalaka te producteur pas à rasuster donc cela veut dire que lelo po mona msusu héritier Watanabe ndenge za na studio zo sa disque boye ye moko mto abimisa mbongo ne de A à Z nde Kofi ndenge za na abimisa mbongo ne de A à Z fallait abimisa mbongo ne wera abimisa mbongo jiba abimisa mbongo donc yango moni musique problème to komi nango yango wana yango moni siko ke lelo tant ba sponsor wana ba obligé bangoti bazana ba artiste ba yaka pe na makamba ba artiste souste donc comme même sous ba sala ka cop même sous ndule mo boy so ba sepele msu ba yeka pona concert ya limité ba concert msu ba yana bango ba teka pe ba produit na bango kaka tu comprends mais kalezaki pena ke ba zui ba artiste tozana combien des opérateurs économiques au baya bazana mboko oyebi ba Vodacom oyebi ba tel oyebi ba nini oyebi ba nini oyebi ba société nini oyebi ba nini oyebi donc na ba biloko mususu na sur les places santé kuto yande ko boma biso pena na mboko mais bazo soutenir pe ba artiste te donc yango tala ni bango tala bango lelo na minute ezana ba groupe théâtral combien les kana TV mona msu ba non sponsorisé bango ba futa passage na bango ya TV ke ba yebika te to sangsa mbongo ba comment senga na ba acteur ndeni bo sangsa ba mbongo po chaîne les ka nini na nini théâtre les ka l'air bo na chaîne bo photo futa siko ba acteur na ba actrice bango mo ba futa ou alors nous siko ba kozwa mukolo nini ba ba bénéficier na on a betelio que l'état na biso za démissionnaire biloko ningo na ba pays que so ka na Nigeria on mona que payer kamate tshela bango mbongo budget sous fond ya ba artiste ozana projet OK kuna na projet na yo komiango établir ngo bien bakamati ba pesio font soki de promotion culturelle ça si d'abord sangana déjà bo bozu makambo ni so bo komiango bo memenya ngo ko eza ko sangana te est-ce que tout yé azoye banote mais est-ce que bon ministre culture azaka point mais bino boza pe bato boko ke te pousser biso tout to ko rappeler musana ete to lo ba ministre ya culture azana ponani ministre culture aza pona ba artiste on comprend pona ba artiste peintre pona ba artiste comédien pona ba artiste musicien culture et art omoni mais là na minute eza na mutu muso asali pe mususu père na biso asali ke kwa fois auto kufa na limite ka profiter ne ke kwa sagi obi bato comme ba sa ba art pe no mona mususu ke ba sali ba biloko danger bana ba académie na mutu muso akoza azo dessiner yo danger mais dessin na ye makamutu esuki na ka wana œuvre na ye comme na ka neti ke na ka bongo yo lo to mo be ba artiste bazo bela faut ba belela kaka mamoli pour ba belela papa parce que comme si baza ba on vraiment la soutien te toza délaissé yango artiste donc pour artiste lelo qui dit artiste elle wana ti mutu mwa do vivre na kana matolo akenaka moni ministre moi akenaka moni so nani moi mona ki PDG moi mona nzoka artiste aza mutu yo so abimisi disque eza pene lo mo fait la pena non protéger et puis ils ont piraté au monde année artiste va comme un millionnaire pas artiste ça comme un millionnaire où est son à pouvoir gagner à c'est bleu noir c'est blanc à zoa expliquer bango que non besoin kaka opérateur moi msusu mso exemple Vodacom avec bon on a oteka disque fali et bi même msusu lobby ndenge bima lobby mutu nyonso soki o charger boye ozana disque mobimba fali
ndeka bacha biso msusu bilo motape nini babilo bakosa biso belé. Oyebi combien de bateaux na journée moko mutakomi millionnaire. Mais léon na minute eza makambe belé landama lisusu te. Léon na betelo ke bat ba délaisser. Na compte sa promotion na Congo awa soit $30,000 changosko par mois au foot ba chaîne wana. Yebi sanga so foot ke on mois ozwa ki 30,000. Moi na ozwa so 30,000. Moi na mususu ozwa so 30,000. Ya omoni na nepe bokoti sana bino souté. Te bisoka te toloba musique congolaise. Musique congolaise poto kotisa eza bateau de bakotisa. Bateau de bakotisa bango mutu ba vivre neti bien. Mais mutu alinga bima neti mwasika lelo eza vraiment passé. Parce que so tiem susu mbongo mo wera zo so dara maela tonga ba immeuble tonga ba nini revenu ne komi par mois na ba biloko na ye. De yalo kwa neti jiba tonga biloko ne revenu ne komi par mois na biloko na ye. Fallait à sala boy revenu na yangwana. Mais tant que matin to fandaka tellement ba sala combo au mona msu libanda mo ebengi. Biso zwaka mbongo plus emso moni to ke Guinée msusu. Théodore Obiangem. Boke msusu so Angola. Boke msusu mboka mobo ya msusu to ke Kenya. To ke msu mbongo plus to zongo bena na Europe te. Mbongo to zongo plus na ba pays africains. Mais ça rapporte que en Europe n'est pas bino vraiment. Te to bilamba. Oh. Europe eza zwa bilamba, zwa portable, zwa parfum et longezaki na moi matoko le bimi takapiko et beti ezongi. Et babi kuna vie ezala moins facile par rapport ya biso babi ke nyonso kuna le carrément bien. Nyonso le ka boke kuna ton 140 ya ko sentir que ça na luki 140 moi 200 moi 300 euros. C'est rien. Faut lukanga so na utangola. Ah bon? So na utangola nde o mona na dollar e. So na uti Kenya dollar e, na uti Uganda dollar e. Na uti nini mboko nini emsu nde tokendaki na awa kana mboka na biso tokeba Durba déjà danger tokendaki mboka de Goma to epa mboka ba système usanganya dollar e to ana mboka na biso awa na Congo déjà so bokeba province wana déjà dollar e donc attends tu le connais na poto to le connais na France États-Unis mais dollar e zalaka mon poste wa mbongo wana tina okena poto te de poto ya elamba poto ezali tokendaka ozwe lamba kuta na mo ordinateur ozwi moi téléphone ozwi moi msusu moi aspect do to ba spende mais na ndenge te ko muta poto akamata pena ba pio $10,000 muta poto na opia mutu $10,000 oh te si na poto na pesa mutu $10,000 abia artiste mala kabelio mais ala te mais biso ti yo zala na poto chokenda poto na ba master na ba do mutu mo kabelo ata 2,000 te to se comprendre na lo ba ke mbongo to zwa na Afrique. Ouais. Et alors, on a en Angola. Exemple, écoutez, exemple, na Adolphe Muteba. Écoutez, na ba greffe fouti la matita lié bossing en fumba zolo amboa. Écoutez, na ba chic bazolo. Écoutez, na ba ya Laurent Sokoko. Exemple, ya Laurent Sokoko. Agota la mso abibo sanka. Bon, na betelo exemple. Mon gars, écoutez, na vie dans mon maître Bijumbi avant la paix à son âme. Écoutez, le premier jour, Epsinga, akabel ngal roi $20,000. Abi sanka 20,000 katasuki to mona alobi. Oh. Epsinga na katasuki. Et puis na chaba kwente donc katasuki ko chaba kwente la même ba kwente abi katasuki ko chaba kwente 20,000 siko tango 20,000 on ngabi via bosanité bo na keno moni na taliso sima mais via nga lobi rien le lendemain nango to kuta na singa 10,000 chaque crédit to mona ozo comprendre na bisa yo ke na zwa 50,000 n'est-ce pas so ya 4 jours bijumbi avant donc demo to ke na msuso moni Adolphe Muteba ko tala wera ça va amoni bena boy babi misi akati bena boy wera $120,000. Oh Sankara ça va mais je te vois pas 30,000. Est-ce que na poto mutako kabelo $120,000? Famille na bango sali réunion bakolia epé. Donc zo repas. Mais sikoyo na bangola wana moni bena greffe foti la matita libo singa fumba zola mbo bino boka matabozo mbongo. Chic bazola pesi. Ba général beto kangama ba pesi. Ba général Santu Bikudo eza déjà wana Angola. Ok Kenya boye joyeux anniversaire à Kelvis Nkoi venanga totala ngai Kelvis Nkoi akotala mso wera ndeni boza bonde boye atalaka kolia na hotel bani moi 50,000 eto babondo beta bino ba poto ante boza bino kale et toza bela kale leona milito okotala mso fandi boye Nes Makia Didia taba papa na Jonathan na Belgique mais tellement banambongo depuis bo mwana okomona pena boye ba auti na eba poto ayepo ya otala msu concert mona kin akamati msu apeso pe 10,000 ba comment on bongo bata poto wala ta ba concert ya lakini muta poto ta patron mais memi fami mo mana poto yemo pa kia komi Belge d'abord ya na ba ba ta ba concert ata beta na ngokuna te ba ya kana bango ko pardon cela veut dire que ezana bato mbongo alors wana tina kutana ba Francis Vemba amemanga ti ba Monaco millionnaire
donc eza na ba millionnaire pe oyo baza na poto okopana mais baza moko alors so kutala ba Gimalela le prince de la ville okutala ba golf kizola dégâts matériels bato bana espèce bazali mais baza mingité okopana donc mais ba mbongo to gagnaka et alors tokena la Dourba tokutani na honorable Abotome Soso Mboka Roger Abotome Soso Mboka na ebiso ba kamata pena orchestre pesa biba bokabola pona bino nyonso na orchestre il y a $100,000 Afrique wana Congo kutu na betelo Congo na kera Goma Justin Musanganya akata pena alias Chris akatoka bola 10,000 zo 5,000 ngabela 5,000 sala ba course na tout à l'heure soma ba pomme de terre soma $5,000. Merci beaucoup Sankara toko banana yango moni na promotion pardon tonga to katango ke lelo na minute so promotion ba artiste na Congo am su promotion comme kake batu ya bato ba sepel na musique ba betango na baba ba betango partout mais biso ezoleka nango na ba nini na ba radio mais na TV siko photo si ça peut ba clip tout mais ezoleka neti moi moko ezana no moi mou par rapport na nenga promotion parce que mbongo ebima tellement belé na radio mbongo siko to chesiko fond siko yo neti bona mito to banda siko yo publicité ni promotion ya télévision siko mais en tout cas dans l'ensemble formidable ba yambiango kitoko so tali ba chanceuse na kati lokola ba docteur Jeff Njadi le tête à don dédié o wera yembi na rumba yembi pe na sebene salamate en tout cas za kitoko so yoki banzembo lokola ba ma Claudine Kinwa banzembo ba machine à voter banzembo ba docteur Ig Malongi o ba pesa ki Igo Sente oki banzembo lokola ya ba Victor Bosoku ba Fernando Finda Congo d'Antoti là donc eza na biloko eza tellement belé même en jolo mbolo joyeux anniversaire à elle donc biloko nyonso ezali et puis chance à wera po ayembeli ba patron parce que ba patron na nyonso so tali omona o ba clip na bango eza déjà ba lekisa ngo kutu sango to base l'orchestre et kende mbamo ko et donc mbamo ça base l'orchestre donc voilà donc yango moni lelo en tout cas bato faut ba comprendre que musique na biso tant to ba eza danger eza danger ka terme sous na ba plan sous eza danger penza na sens que l'état na biso eza démissionnaire na ebite so to na ministre culture a le problème to za nango lelo na Congo yango wana do yango moni ngai na senga ki audience pas chef de l'état na makambe bele faut to fanda to sola faut na expliquer ta que peuple ta que patriote il faut mukonza mboka ya mbangai po ayoka pe makambo eza na ndinga mboka pe na proposer pe mayele na suka pe na beti matolo na ki au beti matolo ndinga ya kisasa mais Sankara ta na radio kala mais aki soki Sankara zo sala promotion ya album to sala promotion wera au senti que Sankara muto sala mais lelo comme si Sankara lemba par rapport à Sankara yemo comme si a sala pena ndenge azala makasa kala ça pour Sankara akomi papa susu bien Sankara po akoli yango zo koka susu vraiment te akomi otala kama kambango neti parce que tata na radio na yo kapela Sankara na ndo yo ke liboso te donc disons promotion dans émission te émission dans le roi neti zaka na compte sa promotion mais ça na moi deuxième catégorie promotion liboso na radio faut musique yo sali donc déposer ba CD CD musique inde beta ka en boucle. Après binosko bobandi ko ya ko accompagner ba CD botika ki musique bato ba yoka bobandi ko décortiquer ngo kendenge za boetala sur le plan radio ba passage ebele na leka na radio Top Congo ba radio pe lelo ezana ngo me ya gaz eza vraiment sous penza mingi te na ninga Congo so talo mona msusu otala radio msu Top Congo ya kana makambo otali ba radio Kapi ba radio Central FM otali ba radio ba digital Congo ba radio Biwan ba radio ya eza mo belé ba skizenga mais en tout cas vous comprendre que ba radio ezali ba RTGA ba radio za ibelo ke na leka kaka biso ya makambo na musique age ya na nte biso na makambo age te mais za makambo ke boulot oui pourquoi leti lelo Sankara ekutaka Sankara pour la stratégie et puis fidélité et puis na innovation mutu musako ozala na banda azaka na style moko bwembamo ebomai biso ba Sankara sko tuza ba multi vous comprenez que na go changer face donc na go ya boya musubo zelenga ne lo moni Sankara akina makambo a se transformer na ndemo boy ya moni secret Sankara ya moni lelo ba Sankara ba bima pe tellement belé na ndinga Kongo na sala école de Sankara yo lelo na minute totala kaka tokutana mama Olive Lembe mama ya bana na pesive mambote mama na biso atalanga ya benga pena na avec accent Sankara ngamona telinga oh
maman livre lemba yebi ngai donc tala kaka so lelo ba maman livre ba yebi ba Sankara donc za carnet d'adresse za musala na biso esali ke na ba konzi ba yebi biso ozo comprendre que ko bima botali pena bo Fatia ba bengi bena Sankara ça va oh vanda na birote okotisa demande d'emploi mais ofandi bomoni bena Raïs bena azako le katali boy Sankara ça va oh hôtel pena boy la première dame Denise Nyakero atali pena boy Sankara comment va wera donc pour te dire que tozana carnet d'adresse et tonda et sali déjà makambo le longa Sankara oko changana ba musicien. Pourquoi? Parce que Sankara de compte à l'élo, so impact na nango na lekina ba musicien, na plus que musicien. Pour na sens que toza pena batumo bo Sankara de compte na salina école de Sankara ina marqué époque na mboko. Au mona ba Sankara, au mona ba nanga ba Mike Mukeba bazali, ba Daniel Safu bazali ba nanga. Au moni côté kuna soke na canal kin batumo ba district. Est-ce ba bete la repeto le pena que non Sankara papa na biso. Si autorité morale na bango wana. Ba bete la nga tolo mena sa mutema. Na boyete te boy on comprend ba mususu so caméra zate Sankara franchement que biso landa idéologie na que biso penande mais moi les hypocrite fait ba lo baron pena boye que Sankara penande biso ni ne prophète chez soi donc léon a minute on ga Sankara de kuta tina ba église de so que pas passer Claude Kabundi wale sa Sankara zali so que pas ya Moïse Mbiyo kuta pe Sankara na zali na moi on tina banda on maman penande za moi na bi yo moi ko bibi lobo ko Sankara bondeni donc naza muto na sali style oyo fandi libela de ce que lelo même la présidence au coup de Sankara Fatia zali Sankara Fatia zali même ce que na zando Sankara zando za de ce que na emso talem sous boss mo Eric Mandala le docteur des ignorants otala pe boaza pe na Sankara na otalem sous Anderson Yimbi mutumoko bien otalem Anderson Yimbi prêtre na Sankara ne ministre Amos Mbayoli so nzambe ana Sankara ne donc cela veut dire que lelo batunyo so talem même Elodie FF. Moi c'est un mbongo ya oyo pardon rien à voir à peine Sankara na au monde que Sankara de mobwe abimika non mère alobaki na peso po ya bandako ka ba $30,000 ba $50,000 et lodi FF na mbo okaka bu si mama $30,000 abizo ka so somba shingom donc ya moni ke ezala batu mususu ba na poto ya mbongo ba ali lokwa be lodi FF na mbo. Donc ça va occuper au ça que autour bano bazo bimasika parce que ah Jésus qui est lobito ebité ça faut qu'on sang ça peut bano ba bimasiko bi que non oyo non ça l'école na ndenge yo mo lobi que école na mais oyo mo yebi que ba oyo vraiment bazanga ba o te ba bimara ba lo ba msu na mupandi sans caméra ndé ba lo ba mena caméra ba ko ko lo ba est-ce que ça les loko ana te ou bien ils a moi pas si tes pas cité mais cela veut dire que école de Sankara tout d'abord ngai et l'on explique na batu na web sabatute ke boya école de Sankara comme Sankate Sankara déjà na sali style fandi nga batu na ko conseiller tout d'abord ils aller à l'école pour classe et a plus de chance surtout sur 100% classe et a chance non il y a 80% faut nga tinda na batu ba kende classe siko ba oh wana ba mona ke classe m se semble ba moi difficile to ko tinda ba on sur na formation te boki sa formation pour en abrévé na yo oya ozabu. Oh et mon sigo en tout cas oh yo pena classe là pena mobulu to bande parce qu'on manifester courage wana sko ki Sankara de kunte ke na minito yo bisopo ko bima libanda ke famille che lo côté ke ti lelo s'en sortir oye pe ke kompe Sankara otambola pe monde entier okoma na ba camarade ba pilote ozolota ba hôtesse na ndoto et ça c'est pas donner n'importe qui pas pour na roloba oko pas pour na roloba ya on va bien commencer mettre la parole et la parole est avec Dieu donc cela veut dire que lilobeza nzambe donc biso sikoyo mutoko bota man intelligence mais na kibo moto boza bena zoba alors quoi kizengi boy mais soka simbelo mathématique bo kimi na classe bino mo mila bobi donc pour vous dire que boania kibo moto sagesse et legino intelligence parce que biso siko toza ba bloko nzamba yo pesa moto sagesse ebele. Malgré j'étais un intelligent, j'ai fait la pédagogie, j'étais parmi les 5 premiers. Donc, cela veut dire que biso ba 50 ans to fanda tota ke bon na minito yo nzambe tanga pesi sagesse to pesa ngope bato mususu ezana ba manifester courage yango mona kangai mwana to teka nguba na benge courage na négliger te moto ateki em su mama moto tambusa ba mangani na basafu aza courage c'est pas yibité na mona kango déjà parce que to lo ba pesa to moni na mona kango déjà to tambola no mo muke na mona ke mutata nzabingi Sankara oh ndeni master
na moi bazo yela aussi ko voir ça veut dire solo na bango lokwa bandinga tout cas pona wala ngana ngana félicito pona nga en tout cas faut zana ndingwana faut zana simple lo lendo te te zela nan biso zuvi pe na lolendo te biso zuvi na simplicité parce que yo ibajidoka ba yebi faut kitaka yo po vieza yo ido mikitisa nzamba tombola leona minito ma sœur ozana kata site na yo bon site yo ya ozosa na site mais lelo na minito yo bokoza lebele mais yo pe na moi particularité na mo boza na moi différence bon makamno mo boy mutum so azana msusu nde ba otala biso sepene kana ela telno atalika ah non fio elle se respecte hein na ninga ba mbinga zo 7e baga a respecter vraiment corps billard na ye on comprend tant à respecter corps billard besi yango pena na ninga pena la tiango bien do yango wana mutum so asepeli oyebi batu combien bazube ba mabala kana misana bino batu combien bazui mabala na théâtre ka action coupe mama ka kolela ni wana jomo allemand na tête tu vois bien asa pe ba démarche pe changa ye ya omoni leo na minito ndenge batamaboke baza okende belé ndepe batu leo na minito ba journaliste ba komoke belé ya omona même attitude na bino fait changer so tali même et ça na bino 2019 yo lo balanga nini bimisi gros momba moko batu bino pechote simbate baby sali sono moko boy po bimisa gros mo mais yo yeba te ko za na rando mo so na glory olangi mais mutu mo boy azaka na calcul no baby sa chance liba. Il faut faire très attention. Pourtant, on ne peut pas peser nos paroles. Non, nga sankade kuta banana zala sankade kuta na bimisa gros moté. Que gros momo pena que go mutako kanga TV na e pour fanda na bato. Non, yo ka sanga ofna mutuma yo lo banini yo. Kenin. Yo bo loba. Yo mto utaka sana mboka nini on ba yeno boy. Te gros mot c'est pas dit. Non, gros mot faut pas confondre. Gros mot nazo lobeza yo yebi ba journaliste ya bobimisa ngo pena pamba. Te babimisa ngo ndete nga pena. Beau, donc cela veut dire muyaka moko afingisa ba yakebele. Et alors ba musicien ba voyou, est-ce que musicien no so ki voyou? Ba wenge ba bandio ke ba classe, so tali na wenge ninge za mona nani jibatanga bo wera bo nani bo. Lelo ba musicien mona pena ke nyoka longa tanga, waze kwa tanga, kofi atanga, fali pupa masa nanga la mi d'afance atanga, otali ba héritier ba tangue ba fabricador musique eza su wana te. Mais ti lelo mona ka musicien lelo moi ba considérer ba moi ndamu mais ezaki bena voyou. Ndenge bino leo na minito yo qui dit journaliste ba yebi de ah o so ayawa a roloba bon. Oyo ya journaliste pena ya ba journaliste te o ya bino misu makasi ndokite bato ba yebi ke so aya bimiawa a roloba iloko mo bato bakanga ba TV ngana loba na sens wana kinga sankare ko tana na bimisa gros monté mais tangu sankare de kunta azako rappeler bato sika ba uta ko uta biso no sto uta wana mais ko rappeler ka mutu même so ko bosana omoni ya on azako rappeler bato mais Léon en 2020 c'est pas le cas. Pour les lots, on a mis tout ça au tali, ma ramounion se changer. Donc, to comme dans notre côté, on sait on a ndenge moko boy siko. Dans sens que bon, est-ce que durant ba nini so passé on est ndeni, te ba show, ba guerre, ba ni bon, et aboutir na nini. Et aboutir bon ça va to gena ngobo. To comme on a place wana Sankara na ebi que to comme wana parce que na ebi que moi ma kambe banjo zonga bien na ngambo ya ba musicien, mais Sankara wa concert ezoni na poto. Tout le monde qui fallu pour pas bête, bah concert pendant la poto et zongi. Est-ce que na maison mère besoin na idée ya ko beta na poto soit agenda na bino ezandeni papa ba concert lingi zongi na on pendant na poto normal. Bon ba producteur ba yebele ya Australie ba ya Paris ba yaki, ya Suisse, Allemagne, Autriche, Finlande, Suède et puis tout ça ben un contrat mo ya États-Unis pe yaki, Japon ko yaki donc ti partout hein. Bon, Léon a minute au moni total qui nous par rapport à calendrier n'a pas aussi ça non makamu to tembanda kana bumba to beta qui na stade à Bumba to yo beta na stade de Marty to beti sous na stade ya Goma o Léon a Goma to ta kuna tuka to ça sur na minute to zona na ba programme nanu ya ba intérieur nanu to so beta nanu ba côté mususu yo ba lukaka wera donc moi bena na mbujimai ba kananga donc to so satisfaire nanu moi calendrier na biso ezana nous pour l'instant nanu lala. Après wana sikoyo tozabe na ba contrat ba Afrique mais en tout cas to satisfaire bato nyonso yo pe ba yeye na ba contrat parce que biso ba contrat oyo neti ya France ezali vraiment organisme moi munene na ko dévoiler na onte ya ki photo beta to beta ba Belgique to beta donc par-ci par-là donc en tout cas zana nous tout dans programme parce que biso we rason maison mettre au travail par rapport il y a programme et puis Australie ban Australie to bi ke bozole la makasi mais contrat na bino déjà
to signé yango donc bozana bino à l'aise peut-être tant to banda ba programme ya ba poto tozo banda na Australie quoi. Vous avez aussi un programme sur l'Afrique. Le programme non ya Congo. Programme non ya Congo, donc cela veut dire que Outaki Bumba, honorable Jean-Pierre Liawa betep son stade à Bumba na Équateur. Après tu yo beta na Goma na Este. Donc Butembo, mon peto ça qui récolte des fonds au Werason salaki $74,000, $74,000 au ba pesa qui pour na ba sinistré ya Beni. Donc moni Werason a contribué déjà na nenga ba Beni tout ça et ça qui déjà bien sikonde tozongi toza sikoyo na kolozi na mboka ya Papa Richard Mouyej Manguez Mons Papa Solution o ya tali abino Werason tozoki no beta soutina ba King Fungurume ezalaka na mboka oyo nde to beta na ba Durba de to beta na ba province ya omoni même atuma to bwana biso abino to beta pe na stade oyo ezosila na ba Congo wana na Matadi donc toza na mwana to satisfaire no peuple congolais après ce que total a suko par rapport à diaspora peut-être to banda Australie. Merci beaucoup Sankara. Toujours na musique kawana to mon musique akala qui mbutu. Quand on parle de mbutu ça veut dire que koyo kanezala ki te de faut benda na ba faut ba koto ya jibe koto ya wera koto ngaboy. Mais Mikolo, nous cette année, tu senti que la musique vraiment, moi solidarité vraiment côté. Tout le monde qui fallait les gars qui robotent, tout le monde qui jiba chez moi liloba, tout le monde ouais rassure chez moi liloba et aussi bah héritier bah nini faire. Mais solidarité wana pour le moment, est ça bien? Non, avant de la solidarité. Ko benda no ezaki kala entre ba musiciens moi qui amzo e kota petit na ba fan ko benda na oya oyo. Est-ce que aimer la biso elo pour la musique? Bon, normalement. Bien quoi ça la musique lelo musique si la papa ndenge tango ba rando peneza ka baba mikolele ki wana. Te dans le climat, ya lwa na ba poto so ngo bima, otaliam so mikolo ni hiver, manteau. Pendant hiver au lata jamais Marcel, ndé bat ba benga sengle, jamais au lata sengle, au lata braka c'est na hiver, te donc faut se protéger avec manteau, doudoune. Babloro ezaka mbala moko ekusala ke mali les waoti donc même na musique ezape na temps donc temps ya polémique ezalaki nango bien yango esali ke bawera batongi ba immeuble yango esali ke ba jibe bakoma ba patron yango esali ke ba kofi bakoma ba patron pour na polémique donc polémique ezalaki ba polémique moko loyal ba concurrence loyale de façon que ya na mutema penate mais bozo swana ndeka mona msu vita na imana motala bina joueur à vite na joueur à imana ba pemi na bana ba bazo ba mais bazana rando na stade donc mais ba rando ba ndeko zo bango moko te ba leader te donc diso zaki na mutema te on comprend o azwango na mutema na ebite wana ça n'engage que o azwango na mutema mais na nenga logique neti biso tutikala azwango na mutema te zaki ba guerre mon loyal ya lokwa wera na jibe ba massa mais soke zaki makamwa muziki atoche bango lelo guerre zongi ya muziki. Donc voilà, il y a un moment qui est lelo, barando ane salaki ke bateau va profiter nango ba musupe ba kende lango ba poto na ba polémique. Bato musupe ba pelango ba mapango na ba polémique, ba musupe ba zulango fi na ba polémique. Mais to comme na moment moko siko ke lelo na minute total ke ba polémique c'est bien. Mais tani tozana. Ah te temps toza sur na temps hiver, te to comme na temps ya moi. To comme na temps donc moi ebimi, ndo kwa moi ebimi to kola te so ba manto te otoka. To longoli sko ba mato donc cela veut dire to longoli ba polémique totali bena ke bon siko na minute comme sengani te minute na comme sengaki exemple lelo so che histoire ba wenge na histoire ba wenge so ba nobeta histoire wenge beta wenge te go tout terrain 4x4 bana lelo ba yebi yango te bana lelo ba yebi yango te obeta ko te zalaka boydo comme le roi ne to betela batu msusu OK jazz mobo zo betela batu bilo mobo eleka kala msusu zaiko langa wana kala. Mais so bando beta zaiko to beta mbamonyo kalongo. Okopana. So bando beta wenge to beta mbamoko jibe na wera. Donc cela veut dire na wera na jibe. Na katia wera so bando beta sola wera mona wera bimisa bane belé. Bando talamso wera bimisi Fabregas, wera bimisi Robinho, wera bimisi Héritier Watanabe, wera bimisi Ferry. Mais est-ce que maison mère sukika na bateau wana ba tanga bateau bazana makambo. Batu bazape belé na maison mais balekaki o comprendre mamusuba ko bando ko tsate JDT vraiment zaka bien nani donc
mais lelo na minute na histoire ba wenge 4x4 veni kundame bosama po aja bana lelo rien à voir ato yo leki ngai kutum na baka na wera bona sala ka bodo bato eza beta ba masolo wana bo betaka yango te c'est le cas donc le cas l'état passé ne revient plus donc cela veut dire soto beta histoire a wenge to zomba mo wera na jibe to telemisi bango boy soto bando tala wera totali ba riche watana ba sala fierté wera totali ba faire ba sala ba fierté totali ba banani ba fabriquer to sala fierté totali ba robino ba sala ba fierté mais sans rapport on a bango au senta bien exactement pour ça qui na bango na bandu le bando bela te ça car pas sur leki ni ata bango te beli donc le na minute on a âge to ezaki sankara bo minga ndo lobi ke to changer mental na tout cas temps total temps le na minute so tali pe biso moko na descendance ya Fabregas mon pe bina fila bimi mais bango nyo so na zaka ni to angolo beka wera au monde pe ibrato bimi o comprendre ezaka wera so to kesi koyo pa ya jibe mpiana to bando tala ke na papa chéri ninga za pas papa chéri to mona jibe mpiana ce qu'on a pas papa chéri so to tana BCB jo mona batama kambu penza bon na ninga mabete baza vraiment mingi te donc cela veut dire bato makambo to yebi na BCBG to mona mbamo Blanchard Mosaka pour Blanchard Mosaka lekina ba mission impact to mona mbamo Roger Ngandu pour Roger Ngandu alekina ba mission impact so totali nani o nani Seguin pour nani aza muto yo zo sentir que fidélité permet na papa chéri bato ba yebi mais so totali bato mususu et les autres wana le monde les autres ba yebi bango te donc cela veut dire que so y na maison mère ya lelo wana tangelo descendance za wera so y na maison mère ya lelo o mona ke bato ndeni papi kakola meme linda donc bazo beta lisola papi kakol donc papi kakol asa muto yo lelo ancienneté ne peme na wera na kombo na salama de fandi soto ye neti biso basanga kutu na longwa kutu na makambo wana parce que saka de kuta déjà saka de kuta donc wera de apesa makambo na sotana liko ba niveau de formateur de leader so talem suna wenga lelo abiso e bandisi ko talem su batu wera ndeni amemika Nicodème omoni basoli Nicodème omoni amsu basoli pela Sarah solo mwana mwasi wa beta gida et comme mutu na mutu na impact na ye et comme même soit makaba nene alingi Sarah beta te donc basolo liba iko sente po nini mutu na mutu pe awa misala po moni musique lelo soki il faut misalo le kaba TV ozole kaba nini ba émission na bino ba ni mutu ala ko misala mais mutu afandi pe na ndako mo misala izati auto continue l'Isra et les autres ya moni ke lelo na minute oyo tozo solo la ke so ofandi to fandi ke totali ke no ndenge lelo makambo ezali bana ya lelo moi tout ça sous polémique exact de tout comme une époque où ezaki donc ça car rappeler bango souté parce que so bongisi na bango te rappelle d'abord rappeler bango ba yebi déjà histoire est une science donc science soit déjà se rappeler bango déjà na rappeler bango toi sous na rappelle te parce que moment est comme une moment ezaki musique est à danger le quoi musique est en danger et comme ce que to fandi bomoni pena featuring ya Ferina na fali te featuring ya Ferina fali au moins mena featuring ya Jibena Wera au moins mena featuring ya Wazekwa na Kofi to moi appelle featuring à faire na Wera te pourquoi pas nazo betelo ke na temps oyo musique eza na makambo wana to fandi pena msusu Ericha Bitenga na beta msusu nzembo moko na besoin Wera intervenir nde biso na formidable Wera bengaki Fabregas intervenir abengi bina fila intervenir abengi Tatiana Cruz ayembi pardon sankato tika no wana so tango mona bana nyosa Wera na baso zonga ka ba ya pemenya Wera sankara oyo ka ngondene ezelengi makasi ya lokwa neti lelo ozana ndako no boye ndenge pemi bwesheyo bato de balongwa bazwa bandako babala banini so ayata na bana ni na mwasi ne osepela te na ndako ndebo pe marché bino boye yana bino mwa msusu wa bala ni na monga fula dimanche moi yena bana mwasi na lambi bo sepela ti ya George aye donc cela veut dire que biso nde toza boye tant tout monde a pe ba mission na biso atako tuna ayete makambo ya msuba osala eza de la fierté po nyoso ane zonga kasa bete pa Wera mais misisa Wera donc ya mona beteli okie soto bandi beta histoire a wenge za Wera na jibe wenge za jibe na Wera na jibe na Wera eza na ba descendance donc na ba descendance a Wera babando tangela yo batangelo Héritier Watanabe Boss Live bakotangelo Fabregas Maestro bakotangelo Robino Mundibu bakotangelo Bafere et puis bakotangelo et les autres les autres non pas les autres on y va monter bakotangelo et les autres donc ceux qui poyen na BCBG bakotangelo
papa chéri JB Mpiana po yende makambu bakotangelo Blanchard Mosaka pour les défenseurs bakotangelo Roger Ngandu po baleki na ba mission na impact bakotangelo Sege Mignon Maniata et les autres donc on comprend soko ye siko tala siko so batangelo babiloka ndengwana do siko yo batu batangi da bongo siko wenge moko kala yo yo beta masoni ya wenga kala comme le roi neti tipo ndelo modo resimbati ya omoni lelo na minute faut batu ba comprendre que musique to comme na figure musu to comme na dimension mususu o pena to fandi bo moni ke concert moi msu ya Kofi moni pena ba musicien ka moko te ma musicien pena ba sangande ni lelo to za na showbiz za Kofi moi pena na podium moi pena héritier Fali Ferre et ma sa musique na biso ouais makasi ouais raso ni JB Mpiana nani waze kwa ni kalongo ba ye bango nyoso bu ba oyemba wiya de hotene tintwana nzemo mote sangana ba oyemba pe franc congolais te pe ba msu ba yemba te okoba donc ba ye oyemba msusu nzembo Kofi mo ba repetango emso ka bana kuku kota mais ya bango tuna ke ba toi na suka na ouais ndenge na JB ndenge na baza wana baza ba misie ba okabola ba voix donc ba oyemba pe unison donc bango nyoso ba ke ka voix moko donc musique ya Congo to na besoin kwa makambo wana. Et puis musique à Congo, on a besoin que l'État congolais écoute ma musique à Congo. Et Chambongo, parce que musique ezaka musique aka batu boyebite. So que na ba Congo, tu ni bena bani Kasangul, leader à Kasangul ba memelo bena leader à Kasangul. Ba memelo leader à Sonabata, ba memelo leader à Mbanzango. Ba memelo leader à Matadi, ba memelo leader à Boma na ya Mwanda. Nde soke na mbanda ka ba memelo bena leader à Gemena, ba memelo do ndenge tozali awa. So pe na ba Congo na ba commune ka bena leader à commune. Oh merci, so pe na banda ndeni leader à banda lo mwa oh te leader à banda mais ye ba beta na jomoro à banda lo nana ba beta na bango de. Ba zubino siko yango moni ba bloque zaka ba interscolaire. Que moni bena musique mo ya école. Pour école be na ba musique. Ba musique on ezara souste. Lelo mitu musicien moi robi mato musicien quartier ba musique ba quartier ndeza musique ba commune kufa musicien to komika so ba ndo mba bia ko moluka leader moi munene po abima pona ni budget zate mais nzoka so budget zali oyebi combien de ba chanteuse to na bango na mboko yo o leo na minito ba pe na tala ba danger ma okendo api akomana ka ko interpréter mama Pongolov interpréter Mbiliabela interpréter Chala interpréter bo nengwana mais lelo na minito yo so fond ezalaki nde ba lo ba parité to api na parité na musique. Il faut faire un bimat. Bon, la chanteuse, la chanteuse, Mututu, asala salelo, on est studio fêlé. Oh, il y a des normal de sali promotion, mon abato, autobim sebele. Mais ça est sousté. Donc, il y a un moment où Léon a mis tout aux danger. Il y a un moment où on a dit non, même ministre du tourisme, il faut que le ministre du tourisme ait un santa. Ministre qui il tire à Yambi. Mais dans ce cas-là, il y a un ministre. Dans ce cas-là, il y a un président de la République, Fachi Moro. Fayambangay. Parce que Léon a minito makambeza tellement belé na mboko. On banda okota ba lettre. Tengaka ndena lo babo. Ba ya manga bo atala internet. Fachala actif. Talaka oh sankaka lobite. Te tana nani. Dasa pena ngwana. So ko pas za mutu si toi. Oko pas malgré ça nini babenga ni parrain attends. Garant de la nation, mais aux autres sentir que Léon a minito yo aza na po na biso nyonso yango moni musique problème tozana ngo yango wana toko ko émerger te ezoko ko décoller penzati. Pourquoi? Parce que lelo so tali que exemple ndenge héritier beta na Turquie normalement il faut ba musicien nyonso ba sa pena que non en tout cas héritier bon concert beta pena bien na Turquie to motiver pe moi na mai okopa. So pe lobby mutu musala nga beta ata na Brazza te en tout cas ba fanatique nyonso na Brazza mutu musala kotalaka yo gaite jiba lo beto kende fanatique jibe ba ye wera lo beto kende ou confia lo beto kende sko ça ba mission nyonso wana ba lobele mso na concert a mutu moko est-ce que fanatique walinga tika na ndako tika pona ni mot d'ordre ça parce que biloko wana to ana besoin nango to ana besoin nango makasi dans le sens que to me masko musique na ba niveau mo yango moni musicien mo so za na mutu moko atikali statique ki azo produire na ria azo me marier zaka te ya ofinga batu na kombo na fo yebse bina non arrête il le bina ta Blanchard Mosaka arrête donc il faut bena arrête de toi la besoin ba polémique wana ti donc musique est comme à danger. À danger, cela veut dire, c'est pas dire que tu as le gars, mais bah, déjà, so monique, bah, oh, bazwaki, mais oh, bazwaki, t'es siko.
ba mission ba kona ba difficulté yo kasi exemple msu mwana lwa exemple msu to chan lwa jeune na biso mon jeune frère Richie Watana be ninga zo mema mission na Turquie au mona msu ba pesa ki nombre moi msu bo au mema 15 au mema 20 msu ya commission pe na moi 30 et comme un effort personnel na sombi ba billet mais nzoka na ba mboka msu mboka muto echele mbongo mboka echele mbongo mboka etala pe ozoka de représenter pays libanda OK bon yo fond yango yo pona ba mission au cas où producteur akimi au cas où hôtel au cas où boy biloko ane so ezala te mais na ba Nigeria ezali yango moni ke no boko to yango faut kutana kana tata mokonzi ekolo si faut sur la donc Sankara liko le candidat ba ministre te lo ta kende kana sommet baya bana na soma après ba ya ba batase ba ya mangai. OK, merci beaucoup Sankara de kuta to mo poussana vraiment Sankara boni sango ya blaze éléments si éléments dans tranquille éléments dans normal sauf que les arandenge mwana mai nanga azako linga pena ko yana kisasa te moni to yana déjà deux fois na kisasa to est deux fois to beta premier concert to beti na Fikine c'est to sala disque na biso grand prêtre Bololé to zaki sponsorisé par Inipram tabeta biso concert na Fikine to beta fara na mission mo peka longtemps te pour le na biso polémique boliae atuke zaki somo to liaka e makasi to liae makasi po sakale ko tablaze na ba mission na biso to répéta to beta quand vous sala mnoka ba jewana ba jeku tout temps musique ya de AGT po musique so landi opaganda sa yembani biso ne soka bang to kenda do musique za na GT musique za selon batunde ba sepeli na ba rythme okopana so landi chana no boy mutum sota o musique ni yango na musique nzokopana kibo kolo ya to bina gaz maweta yeba tu o biloni bakomo yemba yango na musique okopana o nani inosbitanga yembi yo pe bapesa yo mutu musata OK bo benini menzoka yango na musique donc musique yo biso betaki ezateke ya ba vanti musique ya da to yembi grand prêtre Bololé to pesa conseil bato bafanda te Sankara te biso foto bando tonga ngamu tuna pesa na interpella bana poto ke mboka na bino ezali boya pe botonga yango ba ya kotonga leo na mito ngana masana nga blaze elema to yeto beti ba tourner to beti na Fikine après to ya ko ya susu matanga vina nga moko aleme ya paix à son âme deux fois mais après troisième fois na mai abage no en tout cas yeba kisasa nga esimba de saranga fo poto ngala na poto te pona ya kisasa mwana mai azana poto mais leo na minute oyo na komona masana nga na ndenge pe nga makambe comme na kina talinga bité vaut mieux sikone na minute na kazo comme na projet ce ko fona kinde poto pona zo masana nga na yene na kisasa mais toka pas bien za malade ani malade taza bien sauf ka kende za la même susu to na nzoto te okokonda okonini bo moni petango yepe na ndenga greco ndenge za game susu po biso okomona ngam su na exhibition na telemi molimo ye na baina ngobina na prince principal onende toza makila wana ya comédie toza les malade mutute rien normal no est-ce que ta biso ba Sankara okomona pe Sankara moi dobina na prince okobenga Sankara bandi liboma po biso idéologie bandane ti liboma mais on n'est pas des fous le mam to sala eza comédie eza naturel eza ndenge nzoto eza ndenge na biso de to force elote élément nga zana na greco na mutu musa ko kanisa onenga kanisa mais na kotala siko to komona te mwana mai nga zana na poto suste funa kende na funa kende poto na zimwa mai na nga na yenda yeki sasa kotana wayane ki sasa ndeka nga na parler boye pas na parler n'est pas dans la car n'est pas vivre pour faut changer moi stratégie mon poto c'est bien mais poto solandi plus poto za pena pona bana miki pona ba jeune ba okende pourquoi parce que ba ok classe ba ok ba formation donc côté ça pona mikolo te pona mikolo o mona pena ke yo garçon moi 40 moi 42 ans lembi na kinya bitena ke va na poto ko fa na poto mo tu auras du mal donc cela veut dire que même muto akomi koko na mboka batu tango fa na koko moi français za mondele yo koko moi noir ba tout nos pays d'origine au moni na suka ndenge sala et ça la faux son fort pour même bateau babando ya neti koko déjà te maison de retraite mutu mso ya balongolo so game so sali moi toilette moi ni bando tuna mais oyo quelle origine bon tuna tana kikoko donc cela veut dire que ba nuna kana mboka batute donc il faut ya kaka te okonuna na mboka batute donc mboka batu eza kende zwa okokozwa salo sala et puis retourne dans ton pays d'origine donc zonga wa donc tete ne batu ba kenda kana aller simple nzoka il faut que aller retour aller simple ka ezalaka te aller simple na mboka bato kotelengana donc konuna na mboka bato c'est interdit et puis c'est la honte
okoko moko boye ya congolais mais na maison de retraite moi ba français. Mais ba tumuso ndeba zabana ido ya te amonika avant na kuna. Non, il faut vraiment to comme na conscience que ba tu faut ba ya. Ngamoko mwana poto leona minito tant na mona ke poto eza nango bien. Obi bien poto na mukanda poto. Na bana nga bana poto. Bana nde eza wana leona minito ba otanga honneur na ngeza ke ba petit ba botami na te ba botami na poto ba otanga baza bien tranquille baza à l'aise. So na zui moi 1 na otinda 1, moi 2 na otinda 2. Donc éducation bana pe ba tuzo contribuer. Mec ye to fanda na mboka mwa bato non toza na batanga wana te leona minito yo poto eza ya bana bato amiki moni bano bakie na ba age amiki tia bandi okola wana so atanga yi wana bena ko nuna nata na poto so atanga yene kuna so atanga yi kuna tuka nuna no atakuna parce que oyebi no sukiti ka mboka te mais soko tali peke non na pays mo d'origine ata na histoire oyokango ate pa ba parata langolo ba lingala to lo baka boni yo za malamu oyebi ka mboka no eza de ce qu'on a pays d'origine. Pourquoi ba marocain bazonga na ba pays d'origine, ba algérien, ba sénégalais, ba malien, ba nigérien, ba tout bazonga na ba pays na bango pona roya ko construire pona roya ko contribuer. Toko tika statique mo bone ba kosaka biso na makamba bilamba. To yena ba basé sa ba yoji ba basé sa ba nini ti na suka na ngomona muta tata na mbongo mo tata ya ko sombeloko. So Congo ki ne bengi ka piquer crise. So ba la piquer crise boso muta kufi na Congo. Ngo ba yepa komi loba yongo komo luka sal mo we batu ba ya po ba cotiser. Ozo comprendre. Siko biloko wana ezala te. Il faut otala sikoyo na ba dimension tout. Ya omoni moment makambo to komo loba po to komi na état d'urgence. To komi à danger. Les diaspora on se ba vivre na ba pays ya ba bato. Faut yeba ke pays na biso eza. Ezo senga pe ke reculer pour mieux sauter. Donc cela veut dire que quiconque na mboka bato c'est interdit. Na rappeler bino sous maison de retraite à mboka bato. C'est interdit. Pourquoi que moi retourne à la kikoko? Je crois ton pays d'origine. Je peux dire que non, moi, ne me parle pas comme ça. Bosoani tina kikoko. Pour la pays na binoti. Mais ah, ne osa bosoye. Atoko mikoko moi benage non. Osa la descendance na. Moi na Clémentine. Moi na Albertine. Moi na ya Fifi. Moi na nani ba ye koko ba sakano. Moi ne lengi na. Botika ko tungisa ngai. Botika ko tungisa ngai. Siko bino bozo profiter ne loko wana ti. Donc yango do mona ke poto eza paradis te. Moni nde bakosa batukala poto ya paradis te. Mais poto eza bien. On a avantage dande na mukanda bo na mito so nzoto eningani. Na mo luka de billet fona ke. Mundele tana ko maka na hôpital a éduquer na santé na ngo yeli problème ni. De so na ngana kufa na Congo dans 2 ans. De na ko kufa msu dans 20 ans. Babati 0 na poto. Donc pour vous dire que poto eza bien mais faut zulango mukanda nango. Il faut tala pe que poto ngombe na komi siko pays na nga arrière na nga kotika la kate na poto nga na vanda na nga kaka nyose lekela ngo makambo na osanyo to tika la kado idéologie fois comme poto et c'est là. Merci beaucoup Sankara de Kuta. Tozana moi de la femme to ko le kaboete sans que to lobi la basi parce que moi na biso oyo ba pesa biso na basi. Mais moi mukie Sankara lelo to so mona même na ba réseaux sociaux même partout to so mona dignité soit nzoto ya moi si comme vraiment eloko sakani aussi en tant que tozoluka ke tozala lo ndenge moko na mibali tozoluka parité tozoluka ete mobala za boye ngapi na za boye mobala za président tozomona ba mama biso lokola ba Jeannette Mabundu o azo diriger mibali mais lelo tala biso basi na réseaux sociaux nzoto à moi si esili valeur Sankara kokolo ba nini et par rapport il y a moi de la femme par rapport il y a ndenge dignité à moi si et comme le quoi le consacré dans les réseaux sociaux les envoûtements tout d'abord ils ont un envoûtement familial parce que muto a bien éduqué et puis muto a mir une spiritualité à voyager à se poser nous autres dans les réseaux sociaux parce que nous autres à moi c'est ça sacré nous autres à moi si on monime bara balata même ba musulman on a balata dans le burkab na bango bazu bina nzambale kititi na se muto ana droit au monata basi limbisa son ta kwisi ya mwasi ezaka muto abalio donc kolona yo hein quelqu'un qui t'a acheté là hein tu vois la personne qui t'a acheté là donc dans to bala reza au sombi pela mwasi na eza na ninga mabete mais cela veut dire que honorer madame yonde muto ana droit au mona ben tout ce qui est intime ya mwasi yango tu vois. Mais les autres mon moi si moi déjà à faciliter batunanzela et tout notre frère Patrice mais alati boy azoteka ou bien
Atie combien? Atie combien? Donc, il faut participer à moi. Donc, cela veut dire, moi, de la femme, il faut comprendre que tout ça peut bantu. Moi, il a télé à la bien. Moi, il a les qui, moutoumoussou. Moi, si moi, ça les cas, il y a lokotana, il y a monaki atakaka, couleur, il y a pamba, donc il y a le roi neti, feti. Mais les locaux, tu dois avoir la tine, l'ougaouma, tu dois avoir un bango, ma bimission nanzela. Donc, il faut se respecter. Parce que nous avons parents, tous appellent na papa, tous appellent na batou parce que mon ta réflecteur appelle éducation jouer pas na bino. Moi na mo déjà à kola ta zangi muta branam te. Ata lagi mutu mo bo éducation mo bien. Yo mo yeba bena ninga olata. Pondo lati boza mabeta. Mi bali kutu to pusa biso tango lati bo akomo luka bena nengeni ni foi mususu. Diego Kaola mbushi du fleuve Congo. De siko so ezasko yo mo déjà commission de net na légèreté mo non en tout cas dit le moi ça je pena que azan 100 bilamba non wana eza sens te biso so to ezate ke ba publier ba miso ke bango moko ba bwa kango o to luka bezo to sala c'est da beste wana eza sorcellerie donc tout comme na temps Jézabel moni temps eza pena que non moi si siko démon wana penza kiti na ki moi si siko asende ni na minute ale tinda dignité na nini tinda envoûter bato yo ki bolumbu la onyo so tinda yango non tozana wana za envoûtement wana za ko loka bato weza ba biloko normalement muto ayebi makambo nzambe spirituel ta ko tala biloko ndenge wana te o tala ngo pona ni pourquoi moi si boasu na ba respect moté ya kibino moni lelo to pesa pe valeur ata soko chaki ndenge wana po msu copain na mona ope msu bato ba mona za na nzoto bien bo tali ba parents na bino te. Il y a le roi de l'exemple. So na moni amsuke moi si moi comme na bakande ngwana. Ebelo na otala papa banga monaki. Maman na banga monaki, noko na banga monaki, ba voisin ba monaki, ba camarade ya na bango ya Claude ba monaki. Mbali mo boyo wa linge déjà kuta chake na idée. Faka monango amsu na ta a honorer ye mais moi honorer so ezate po de amoni yango vena ya ofele. Tu comprends déjà le roi bote kablo mo ya ofele donc eza susu. Et là, sur un sens, il y a un bon, on a peut-être sur Saver, j'espère au Saver. Nous, on a au mélange sushi chamo Saver et si le senga babak c'est le Saver. Au liam susu crème moro suka ou be senga suka le sili. Vous comprenez? Au lingaso lia suka le anto boaka. Donc des basis ko basisi Saver na bango ya kibo mwasi. Ça quand que mobile c'est ça normal moi si à revendre basa la vidéo ni atteindre la mobile. C'est y en a besoin ça kindoki, ça normal te. Pour aniter quand je transport au Québec na yo mo ko tigela ngo emporter pe na ye mo mbali yango yo sur place tala yango yo oleke na téléphone memela yango emporter na ndako mo boy yango tu comprends donc ça na sens te que otindela et puis ngane na boy na ninga ba respect mo boy moi ça ko bando tindela mutu ndenge wana te ou bien mobali otinda non wenza démon et si kasi démon à côté li mobali hein pour ça wana eza makamusu te boke écoute gauche à droite ya démon démon à côté li mobali sengaye ye pepso ezano bato babima na salon na biso na osalango tina suka pa sali yango atindi mobali pe bu téléphone est bloqué zo bege akena ngo pa réparateur à coin akena ngo soni ba ko tele musique po sata ebininga ko planifier loko nyoso ti osambwa donc kota idée mobali asengi otabina George Ningalinga mama ya senginga yango yo pe ka ba ti ba pesi yango réparateur a jouer ngo pe oh petit onanité oh fanite abwakeli yango nani abulu panzani bu monde entier biloko pe na internet to fasate ne zona ardoise face na gomme internet to mane miso to za ti jésus oya donc ezane loko mo elongwa ezati so daka olongwa ne batuto ba biloko na bango sambo na ba nini na ba réseaux sociaux ndesi ba longola mais malheureusement elongwa te yango faut faire très attention tango biloko eza elongwa te faut faire très attention yango moni lelo so talibo mona mutu mo boy déjà et salabo bon le un jour au bali siko bato ba ya pe mariage c'est quoi ça appelle le mo ko kangela pe moi si libala bien c'est ko kangelo pe libala et ko kangelo pe libala so bali gloire à Dieu mais yebage en plein mariage no batuto bazana ba chombo so ba bandika osimba yo mo bandi ba otalanga ba otala yanga donc ko banu mona belale so ko bando swani sa batu ko basimba téléphone na ba déjà biloko mo bato ba ya mariage mais ba moni na voile mais bazo mona makamu so pe na téléphone. Merci beaucoup Sandra de Puta to comme vraiment na suka il y a émission na biso mot de la fin na yo. Oui, en tout cas, mot de la fin, nazo féliciter tous les jeunes à poto bazo tapoto bazo au sala makambo na ça le roi ba gradi kiala o ya sali salon
ya makasi vraiment donc na kati ya Wileri wana na pesi Kabarber na Kabuti en tout cas gradi kiala na pesi vraiment ba salam en tout cas faut encourager batandengo wana et puis le basuki ezaka ke wera son le roi de la forêt toza na mwa ba makambo ebele tozo continuer pe ba répétition communale o eza vraiment intercommunal. Bon, ça bino esika te botika na bino kana ba. Esika we kana bandako ebele eza ça dépend na yako tala to y répéter na immeuble na Gombe. Mutu na zui chambre na suka petit déjeuner. Et comme ka ye. Ezo kipe na ngote eza ke soto aki ba locataire na ni leader locataire wana nde toko bando banga mais we eza plus de 4-5 quelques maisons. Donc on a moko. Donc voilà, donc ils ont tout makamani te replace à répétition ils a mais sauf que idéologie ils ont nous répétition intercommunale et on va tout landa na répétition intercommunale après wana en tout cas topé ça non merci na ke vraiment na bana poto na pesi na nous tout d'abord aux États-Unis nana benga motema Dadi Bimba et puis Dadi Kitoko ya Sandra Kitoko Jelingango ya Karine Ngango na kati États-Unis sans vouloir na pesi vraiment ba salam na ye et puis yemoko Kedi Diambwana na pesi vraiment ba salam na grâce qui tantu na kati États-Unis na Canada est-ce qu'on a pesi vraiment mbote mingi na ya Jonas Mbese ya na Werason et puis na pesi mbote na Giba Jolouro na pesi vraiment ba salam na Patrio et puis Arla Badiama et puis na zongi lisusu vraiment na monde na biso na kati ya France est-ce qu'on a moni mbala moko Gimalela le prince de la ville Paris 16e Saint-Valois balobi mutafanda kota bata mbongo soko yeba bakanga ba photo bazonga me yala la wana Paris 16e Saint-Valois na pesi vraiment Saint-Valois ba mbote belé et puis na pesi susu ba mbote na yemoko machine à voter Golf Gizola félicitations à Jenine Zengela Otsobota et puis Trésor on na pesi ma ba salam et puis bon séjour na Igedi Mfumu ya na Golf Gizolo aza vraiment na kata kisasa na pesi ba salam ya za mutaba 7e bagarre ya linga ba Yorozuna na nenga totala ba film ngi kitake bien et puis na pesi ma salam na Vedi Kando so na longue France na zaga na moni Michada à la guerre de 100 ans le qui ya Laurence Okoko na pesi Michada à la guerre de 100 ans na pesi Pati Wanzaya ba mes condoléances à na kisasa na pesi susu Alain Mwela vraiment masananga ba salam et puis Chikito bangu se wana na kati ya Panama na pesi sœur nanga Solange Tungi maman na Enoch Bungudi maman na Yves Marie je te salue mon neveu yalinga bongo ka tonton donc voilà na pesi vraiment mes 3 enfants français Sam Samantha Monique ma fille et puis Samuel na pesi bango ba salam na yesiko na Belgique esika na moni mbala moko Jomo Dango Kikaspey Hervé Mwanza garçon de luxe Chiba Chibasu et puis sans oublier Percy Tumba prêtre et puis na zongi lisusu na zongi vraiment na pesi susu dadem poko masaya ba salam tete ndai maboko banque pesi ba salam na yo et puis yemoko Eric Mandala le docteur des ignorants Clet Kabe ya Corino na kati ya Lubumbashi Nes Makia Didiata ba papa na Jonathan en tout cas merci na ke Suisse aussi sinon pas Suisse pour na ba pays na ke vraiment na moni Robert Ntsusa na pesi ba salam na Switzerland et puis sans oublier Popi Sesungu na kati ya Suisse na pesi ba salam na Yesu sur Londres et sera na moni massa na nga Toton Ntsusa la guerre de 100 ans oya mema famille bimba poto abota te na kisasa na mwana suka bota na kisasa ye Toton Ntsusa et puis na pesi salam na Marco Zefondo bon séjour à Kinshasa et puis Monique Kinke na pesi ba salam Monique Kinke na Manchester et puis voilà comment ça nanga Henri Kelomingo na kati ya Londres en tout cas na zongi kisasa pour clôturer na ina na ndako na ngamo na pesi na poso na kisasa na poto maladie ezali o tozo mona kezo boma o lelo yo belenga elongi sokoli singa maboko faut se protéger mais elo nyoko koloba parce que na moyo tangi ebela ba ça veut dire que ça va na bandeko no kuna ozala batu na okuna et par rapport à maladie oyo ezui déjà bandeko mususu kuna sankara akokolo bani ponango en tout cas ya lokwa batu bana ba agence ba basson kitoko oza na agence à transfert d'argent na ebike arocha ba nini ba nini ba biloko ba protection nyonso ba savon ba biloko ezaki no batu ba sokola maboko batu ba se protéger na ebike ba Olivier Belesi ba kocha vraiment ba ko se protéger na ebike batu nyonso même ba trésor bilingi ba ko se protéger donc batu nyonso bo se protéger makasi ba faire gagner la merveille mamano na pesi ba salam na batu nyonso ba se retrouver na poto o nyonso ba ndeko na biso bozonga la légèreté maladie wana ezali donc des maladies wana les bolanda ba instruction ya ba gouvernement ya ba mboka sika bofandi so ba bibo bimate
kobima te ka po que nous traîner na château rouge na matonge ya Zaïrois yoka congolais yoka donc boyoka po biso to kabana lelo Zaïrois za na congolais za donc congolais la Zaïrois boyoka ba instruction yo ba gouvernement ya ba mboka batu ba kolomboka o ba expliquer bino parce que léon a minute to compatir na batu nyonso ba perdre ba vie na bango na batu nyonso pe ba zui ba malade on a to yebi ke le kabiso tant to lo ba ke noir ezwa ke tete noir ezwa nango mais biso sko to yebi nzambe tellement makasi to yebi ke léon a minute par au nom de Jésus biso biloko wana et épargner vraiment plus biso et comme apenzate donc voilà yango moni ke to senga na ba congolais pas trop de panique na place à panique yo yebisaka nzambe lisolo moko yebisaka nzambe po nzamba yebi donc nzambe aza misiki omo yebi na bato tomona ba crash avion mais ba survivant babima donc tomona pe na tsunami ya mais bato pe babika bazali donc directement je salue Ridi Lumbe Tsunami le grand finlandais quoi ouais un finlandais à Kinshasa donc Ridi Lumbe na pesi ma salam na millionnaire à vie Milidi Ridi Lumbe na pesi salam donc na na katsanda kuna moni mbala moko ma femme légitime Aline Dia de l'américaine o ezalaka kenda aux États-Unis qui m'a raté o ba ponge katananga pampa manondi mateke moi sinanga ça c'est ma femme oh toi ma femme je pense à toi j'ai pas de sommeil I love you donc Nathalie moi singabi non jamais ne passera la parole de Dieu parce que soza moi si faut mbala lula chaque jour so ba lulote fo ba luko kene bilo nyo so kene basala manzaka basala so fo ba lula yo donc yango wana nde yango wana yo ko komela mutu azwaka yo jeune komele koko na katsanda ko c'est très risquant donc en tout cas na pesi ma femme légitime Aline Dia de l'américaine basalam na pesi Nathalie Benga ba mote puis 9 mbwana nga balia ko leka batu na pesi bango vraiment basalam et puis deux jeep nanga moko yanga moko ya madame et puis Elodie FF na Hamburg absinga 140 na besoin des sentinelles de tenana 6 mais mona yamba biso atuni biso ouais yamba ki bino parce que na butu ba la 2 na mo ipe baza 2 moko siko ki chantier parce que faut ba 6 makamuni et puis na 2 domestiques donc na 6 domestiques le na mito nazo chasser chômage na pesi bato ba emploi po bango peta na futa bango pe bana ba bato na bango ya mona ka mutu moko PDG il n'est pas bimi la PDG mais il pas bimi sous PDG côté mobo on peut qu'on a bimi PDG mo on a pas muso qui pas bimi sous PDG dans monde des escaliers donc voilà en tout cas merci à trop na ebi que Nesma qui a dit d'abord papa na Jonathan la ni na ebi que Ibrahim Chombo alandi biso to ebi que yemoko Roger Kalala alandi biso to ebi que donc batu nyonso ya ko sakalanta en tout cas merci na yo ndengo yaki ko ya mbabiso na émission na ebi que Shina Matumbo Sheina Matumbo maître na biso nabi ke razolanda limba kamo mokonza bandal na pesi vraiment ba salam merci na batu nyonso bolandi mission yo donc ya kolobezate mais toujours tozonga na idéologie faut qu'on se protéger merci beaucoup. Merci beaucoup, Bandero Balandi, la nouvelle tendance. Merci beaucoup, Bandero Balandi, Judith Ndomba, c'est la grande juge de la presse congolaise. Tosuki Nebino Awa Ponalilo. Merci beaucoup à Yadjani Sita. Merci beaucoup à Joe Shongani, Babi Biloko et Koba Kessi Nazwa qui vit Yomoro Monangokaka. Merci beaucoup à Matou Idole. Merci beaucoup à toi depuis Suède. Merci beaucoup. En tout cas, d'écouter la vidéo de Micro Mizali, restez branchés sur une nouvelle tendance, restez branchés avec Judith Ndombas. Merci beaucoup à Gédéon, merci beaucoup aussi à Jordan Pandou et merci beaucoup à Fallon Bitodi, merci à Nassi Bassili. Au revoir.